message oyo ezali ko circuler yango oyo ok ba français bazali ko refouler batu na Congo ok ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Message oyo ezalaka capté yango wana, message oyo ezalaki capté yango wana. Alors objectif ya vidéo na ngai ezali pona komema éclaircissement comme ça batu to comprendre bien, to comprendre situation yango bien na discours. Bon, na parole, na munoko ya ministre ya intérieur, alobaki ko expulser ba étranger à partir ya Mayotte, kotinda bango na Congo. Ok? Mais il y a quelqu'un, azali chargé des affaires intérimaires na ambassade ya France na Congo, a expliqué que ezali ba ressortissant congolais nde bazali kozongisa bango na Congo. Alors tozobanda par kotala video ya ministre ya intérieur, après tokoyoka audio ya chargé des affaires intérimaires à partir ya ambassade ya France, nenga sikoyo nakoya koshite avec mémorandum d'entente wana, accord signé par DGM ya Congo na ministère ya intérieur na France, signé à Paris pour faciliter ba démarche soki balingi bazongisa batu. Ok, voilà, tobandi avec vidéo ya ministre ya intérieur très rapidement. Après wana audio ya chargé des affaires intérimaires ya ambassade o ayeko clarifier. Dès ce mois d'octobre, le préfet de Mayotte, il en a l'instruction, organisera des vols groupés pour pouvoir reconduire les étrangers en situation irrégulière vers la République démocratique du Congo. Mayotte est en situation d'urgence. Et Mayotte est malheureusement le triste exemple de ce qu'une immigration totalement incontrôlée. La moitié de la population est d'origine étrangère et sur cette moitié, cette population est en situation d'irrégularité. Dès ce mois d'octobre, le préfet de Mayotte, il en a l'instruction, organisera des vols groupés pour pouvoir reconduire les étrangers en situation irrégulière vers la République démocratique du Congo. Voilà, ezali ba étranger nyonso te en situation irrégulière vers la République démocratique du Congo. Ezali ba ressortissant. Donc il y a République démocratique du Congo en situation irrégulière na Mayotte nde bazali ko zongisa bango na mois d'octobre oyo. Ok, alors tolanda siko éclaircissement ya chargé des affaires intérimaires à partir ya ambassade ya France na Congo nde ayeko éclaircir situation, pour clarifier. Je voudrais remercier Madame la vice-ministre, Madame Kazadi, d'avoir bien voulu me recevoir pour clarifier la situation des vols de retour de certains ressortissants congolais de Mayotte. La première chose que je voudrais dire, c'est que ces vols de retour se situent dans le cadre d'un accord signé entre les deux pays le 17 avril 2022, qui s'appelle un mémorandum d'entente, qui a été signé entre la Direction générale de migration et le ministère de l'Intérieur en France. Deuxième chose, c'est que ces vols de retour également se situent après une mission d'identification d'agents de la Direction générale de migration à Mayotte pour identifier des ressortissants congolais et seulement des ressortissants congolais. Plusieurs d'entre eux ont été identifiés et donc prennent place dans ces vols de retour. Voilà, alors nakei mbala moko na ba précision loi nini ezali ko permettre ba français ba refouler batu na Congo, ezali mémorandum d'entente signé à Paris le 17 avril 2022. OK, baza kozongisa batu nyonso te, bazali kozongisa ba ressortissant ya RDC. OK, alors ba congolais baza au courant de ya mémorandum wana? Oui, bazali au courant. Ok, est-ce que baza au courant ya refoulement? Oui, bazali au courant. Ok, même ba Kenyan kutu bazali pe au courant parce que des fois ba ressortissants français et congolais bazo transiter na Kenya avant ba kende Congo. Ok, ba oyo baza kouta Mayotte. Nasalaki déjà première partie oyo eza ko expliquer Mayotte yango ezali nini. Ok, oyo ezali deuxième partie oyo ezali ko clarifier
que voilà refoulement ezali il y a ba ressortissants congolais kaka oyo baza na situation irrégulière na Mayotte kuna. Un mémorandum d'entente diplomatique entre la France et la République démocratique du Congo a été signé en avril 2022. Il permet la facilitation des démarches permettant d'obtenir les documents nécessaires à la mise en œuvre des éloignements vers leur pays d'origine. Vers leur pays d'origine, ok? Alors, banani bazozongisa bango, ba ressortissant de la RDC débouté du droit d'asile, ok? Débouté du droit d'asile, il fallait na vérifier avant la salle émission, ok? Tout le bakaki, oba asile et simbité, c'est ça, ok? Dans le passé, bazongisa déjà batu moko boye, ok? Ba démarche kenda rapide, conformément à l'accord diplomatique. Les laissez-passer consulaires ont été sollicités et délivrés dans des délais très courts. Ok? Voilà. Bazong ça déjà, ce n'est pas la première fois. Donc, Bandaki, depuis février 2024, Bazong ici déjà battu. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, trajet Zali, Djaoudi vers Nairobi et après, donc, Kinshasa. Pourquoi transiter par le Kenya? Conformément aux accords verbaux conclus en décembre 2022 avec les autorités kenyanes. Ok? Yango na batu, o baza ko refoulé bango kouta na Mayotte, bazali ko transiter na Kenya. Ok? Voilà. Alors, quelques précisions. Oyo ezalaki na live, bon, live te, mais vidéo oyo, na lobeli makambo oyo avant, oyo awa. Donc, précision ezali que Mayotte kuna, donc, baza na ba passeport français, loi ya France ezali ko s'appliquer, droit de sol ezali ko s'appliquer, c'est-à-dire soki mwana botami na Mayotte, mwana wana a continuer ko vivre na Mayotte, akokisi 18 ans, mwana wana ata soki baparent na ye bazalaki na mikanda te, mwana wana azali na droit ya citoyenneté. Donc mwana wana akokoma français. Ok? Est-ce que yango nde mutu eza komotive batu bakende kovivre kuna? Point d'interrogation. Ok? Na Mayotte baliaka euro. Na Mayotte baliaka euro. Alors voilà, ezalaka il kaka et bakolo il wana batekela yango français moko. Donc ekoma ya ba français bongo, c'était en 1841. Na 2011, 31 mars, ekoma l'île est devenue un département français d'outre-mer de plein droit suite au référendum du 29 mars 2009. Ok? Référendum ezali nini? Référendum ezali vote ya loi, vote ya décision, et élection ezali vote ya individu. Ok? Voilà. Vote ya mutu, bozo vote mutu. Ok? Voilà. Alors, 31 mars 2011, Mayotte elongo collectivité départementale ekomi na statut ya département de la République française. Ok? Alors, voilà. Je me limite ici. Na ozongela nyonso te parce que na lobelaki yango déjà na épisode mususu. Épisode wana ezalaki mpona ko expliquer plus ou moins Mayotte yango eza nini, ça se situe où. Na épisode oyo ezali mpona ko clarifier que baza ko refouler batu en désordre te na Congo, ata mutu yango aza d'origine congolaise te, bazali ko refouler ba ressortissant ya RDC. Donc c'est ça la situation. Ok, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Je vous love. Je dis bye bye.